Mibuz ngonga zumi mitano mpesa minisu na yambo nzanga lelo pona kopesa no sango tosiko bongisa pona bino olokota la lingala na botopesi bino mbote betutume na bino banso bolandi bolamu tokofungola na samata mokonzi wa ikolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona koyisa na bino te ya solo boyokani bozali kokoba lolenge sengeli kati ya bikolo bisato ekolo Hongrie Danemark pe Pakistan yango emonanaki mingi lobi na cité ya Union africaine wapi epai bantoma basato ya bikolo biye bakendeki kopesa mokanda mopesi bango nzela ya kosala mosala bo bantoma onte ya ekolo ya biso Congo démocratique yambo ezalaki ngala ya ntoma ya ekolo Hongrie kombo ya ye Meszaros kasibilo ya ye ya musala ekozala mingi penza na Nairobi kuna na ekolo Kenya ye azali na lipolomi ya doctorat na histoire azali na boyebi ya philosophie pe pédagogie espagnole azali pe lisusu na lipolomi ya économie internationale boyokani kati na ekolo Hongrie pe ekolo Congo démocratique ezali lisusu na tembete pambate mobu na mobu ekolo Hongrie epesaka bourse zomi pona bayekoli ya ekolo Congo démocratique etalaka sima ya mbala na mbala ya kosenga ntoma azwama na ekolo ya biso eyano epesami na bosenga wana ya mibale ezalaki mama Signe ya Windinde toma ya ekolo Danemark akofanda na Kampala ekolo Uganda yazali na boyebi na science politique asala mosala na ambassade ya Danemark na Dar es Salaam ekolo Tanzanie azalaka pe lokola mokambi misala to pe chargé d'affaires mbala mingi na bikolo ndenge na ndenge wapi epai ekolo ya ye Danemark ezalaki tango iso komotinda pote akoka kotalisa elongi ya ekolo ya ye na nsima atiaki maboko to pe linzaka na buku ya lokumu kuna na cité ya Union africaine elembo elakisi te ya solo abandi kosala mosala bontoma ya ekolo Danemark ekolo ya biso Mourad Basser ye azali bongo ntoma ya ekolo Pakistan bilo ya ye ya mosala ekozwama na Harare na ekolo Zimbabwe kasi akosala pe lokola mosala ya bontoma ekolo Angola Zambie pe Malawi talaka mokumba monene moyazali na yango ya bosali mosala au kati ya bikolo bia Afrika azali na lipolomi ya zebi umambi ya mampinga boyokani na bikolo bia bapaya yango pe lisusu ezali bokasi to pe boyebi boye azalaka mopesi toli na ambassade ya Pakistan na Doha o ekolo Qatar na Berne pe na Suisse talaka tata mokonzi wa ekolo andimaki mikanda mipesi bango nzela ya kosala mosala kati ya ekolo ya biso Congo démocratique na sango ya Assemblée nationale la bosani koyebate osima ya mibu tuku mitano honorable Vital Kamerhe Rwakaningini Kingi azongeli ebonga ya ye ya bokambi bilo ya Assemblée nationale maso masai maki onzela ya maponomi mai masai maki lobi loleki na salle de congrès ya palais du peuple obokambemi bwa bilo ya mikromikie to pe bureau d'âge obokambemi bwa Christophe Mbosoko Diampoanga osima ya maponomi ya ebaki bongo kopesa bilembo ya mosala ya bilo ya Assemblée nationale omaboko ya mokambi wa sikato pe mokitani wa ye Vital Kamerhe Rwakaningini Kingi wele kwa zwaki maloba ya ebisaki te Parlement esengeli bongo kozala na bomoko pona kosala mosala molamu pona bolamu ya bana nsumi banso ya ekolo Congo démocratique bo ezali ko babiso bureau définitif ya Assemblée nationale ebandi bongo mosala moyango osima ya bofandisi bilo ya sika ya Assemblée nationale honorable Aimé Pascal Mongo azangaki soko mokete kopesa ya ye makanisi Castro Kemo sika te tolanda litatoli ya ye elobeli ya RTNC population basepela parce que tozwi bureau définitif ya bato très compétent expérimenté et surtout politique. Donc la population ne faut pas se passer jusqu'au Parlement et vous permettre de viser tous au gouvernement. Parce que l'Assemblée nationale avec son bureau définitif,
la mission notamment pour investir le gouvernement. Et donc, il faut ces là parce que, en fait, maintenant, il sait que tout soit gouvernement Kitoko et contrôle parlementaire aux missions des députés nationaux. Je crois que tout le discours d'investiture à chef de l'État. Le chef de l'État a 6 axes prioritaires. Et je crois que maintenant, avec bio définitif très compétent, le chef de l'État aussi va mettre en place un gouvernement très compétent pour répondre à bien-être de la population. Maponami pe kofandisa bilo définitif masalema ki pe lisusu pona ba conseiller communaux ya Kimbantseke Tolanda maloba ya Eric Musi Lwala wa ponama ki lokola président yaba totondi bango botozi tozosenga bango collaboration basalisa biso conseil ntango nyonso na kodénonce oyo ezali les antivaleurs tolingi commune ya Kimbantseke elata elongi nango ya kala commune populaire ensemble avec population na biso bapesa biso confiance pour que na bango na biso na programme biso toye nango oyo tokosangisa elongo na exécutif nyonso ekende liboso bazala na confiance envers biso tokodote bango exécutif la compétence bakosalisa bango pour que totambola malamu esengo ezali te Kimbantseke awa lelo ezwi bureau définitif ezwa pe exécutif makasi pour que totia maboko ensemble bokoleka nsima mikolo bokokuta commune oyo etelemi ezongeli elongi nango ya kala topesi matondo na seni nazongeli matondo likolo liboso na chef de l'État parce que ye moto andimaki yango son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ya solo misala misengeli kotambola malamu na kati ya commune ezala pe lokola okati ya compagnie iso ya l'État wana ezali tina ya masoloma ye mulandi ministre makondi pe ministre Moyangeli Mambi ya misala ya l'État Jean-Pierre Liao abandaki kosala elongo na bai syndicat iso ye izwami onte ya compagnie iso ya l'État onte ya ekolo ya biso Congo démocratique masoloma ngoma fungwa maki lobiloleki na hôtel du gouvernement wapi pai ministre atalisaki bango makanisi manzenga maitata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na yango mpona kobongisa misala ontei ya kompani ya l'État kasi asengaki pe mosala kitoko ongambo ya basali pe bakambi banso ya misala ya l'État pe alaki te mabongisi ya malamu mazali solo kosalema mpona maimatali mingi mpenza lifutili ya bango pamba te lifutili yango likomi pamba lizali lisusu na tina te oboso ya biloko lolenge bimati talo pamba te manso mazali kosalema obolandemi bwa dollar mosolo mwa ekolo ya biso ekomi na $7 ekomi likolo yango ematisi talo ya biloko pe lifuti ya basali ba l'État ekomi pamba oboso na yango. Lipinga ya baye ekolo Congo démocratique baye ba kendaka na Mac Fruit 2024 yango ezali zando ya mbuma pendunda ba biengi foire agricole des fruits et légumes et salemaki na Rimini o ekolo Italie na mikolo mileki bango basilaki kozonga awa na ngoma mokonzi Kinshasa talakati na bakendeki pa ya ambassadeur ya Italie wa salaka mosala o ekolo Congo démocratique en Mokonzi Kinshasa pona komo yebisa pe kotalisa lolenge kani foire agricole et les kaki lolenge esengeli batalisa ki yango na nzela ya bilili maso masai makio bokambemi pe omiso ma coordinateur ya FSRDC ba IFEC pe ANAPEX ba yebisa kite o mikolo mizali ko ya Mac Fruit, topé foire agricole de fruits et légumes, et que ça les m'appelle au cola à Wanen Mamokondi Kinshasa ou école Congo démocratique, et Kasipote, Yango kwa kosai mamalamu, et Sengeli mabomisi ndenge na ndenge makoka kutiama, umesa pote, molulu topé zando ewana, et sai mamalamu lulenge uti bongo kosai makuna na Rimini ou école Italie.
na sango ya biyamba bosani koyeba te eleki mibu ntuku mibale mobimba uto ekolo Congo démocratique ekota na bitumba biye ekolo Rwanda ememela biso bato ebele bakufa pona yango pe makila mazali kokoba kotanga kino mokolo lelo pona yango mosakoli emetumba apesaki nzela ya kolanda pote kimia ekoka kozonga pe likambo yango esila libela na libela pona ye nzela ya liboso ezali bongo ya losambo nzela ya mibale ezali ya kosangisa ba chef coutumier basambeli to pe bayibi yamba pe bayi politiki omesa ya masolo pona kosola na bozindo pona koluka koyeba nini basengeli kosala penza pote kimia ekoka kozonga pe koyingela oitana mobimba ya ekolo Congo démocratique pamba te makila matangi mingi wakati ya ekolo ya biso likambo yango esengeli bongo kosuka nasuka musakoli eme ayebisaki ete bana nsumi ya ekolo Congo démocratique basengeli bongo kosunga misaya mata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kobunda tango iso mpona kobongisa makambo maso matamba na molongo oitana mobimba ya ekolo Congo démocratique botosi bosengeli koyingela to pe kokoma ezali ya mikolo epai ya basoda pe bapulusu ya ekolo Congo démocratique mingi penza ya chwapa boye lobamaki na parade sangisaki basoda pe bapulusu kuna na chwapa obokambemi bwa général Narcisse Mutemba tolanda makanisi bayi boende bamoni mapinga esangani nyonso ezalaka na boende ça signifie que police armée justice militaire izali na momesano ke oyo azali mokunzi oyo azali plus gradé azali na makoki ya koreunir mapinga nyonso ezali koévoluer place moko na boende oyo biso tobengi garnison mpona kopesa bango information sur évolution ya discipline mais mpona lelo ezalaki mpona événement malheureux oyo esalemaki le 13 mai où quelques militaires se comporta qui contrairement à la discipline. Yango général Narcisse Mutemba, commissaire provincial à la police, a pas mis bango pour qu'ils ont allé sous-souter et à promettre que les sanctions et kozoma. Nous sommes pour nous que non, armée, police, justice militaire et tambolaka na kati ya discipline. Poso ezali mokolo mwa Noël pona bandimi ya yamba kimbangu pona yango révérend Bumbalo Avalon asengi bongo na bandimi banso ya yamba kimbangu batambola na botosi mibeko ya nzela wele kuba kosala carnaval na bango kolonga na biyamba kino na centre d'accueil na commune ya Kasavu Butolanda mwana pe tata molimo monsantu bana ya tata molimo mosantu papa Simo Kimbangu Kiangani toyebi na bolamu ete église kimbangiste ezali ngomba ya tata molimo mosantu oyo ezali kokundola makambo mabombama ya bonzambe oyo ete mokili mobimba bayeba ete nzambe azali lelo kati na biso nzambe azali epai na biso yango natia na kolakisa mokili ete kolo Yesu Christ la vraie date oyo abotama ezalaka nde le 25 mai yango yaki na mbala mibale ko confirmer mokili mbula nyonso église kimai na ville ya Kinshasa toteyaka mokili mpona kolakisa bango ete kolo Yesu Kristo abotama le 25 mai tosili kozwa lotomo ya mokonzi ya lingomba mpona koteya mokili samedi ezali sika mbotama carnaval ndenge esalamaka bato na bato itinéraire ndenge tosalelaka kala yango tosali mikanda esili kokende po ete samedi tokolakisa na mokili mobimba ete kolo Yesu ndenge wana papa dialungana ete balabala ezali ya leta tokotambola conformément na ndenge lingomba alakisa biso totambolaka. Maloba ya révérend Avalon était litono na sango tobongisa kipona bino na mbwanzanga lelo botondi mingi na pesho mubenga ya Kasongo Roland Ilunga Yannick Yangumba pe Nathalie Kikita basimba ki yenda masini ndenge na ndenge pote bolanda biso lolenge elongo banito tiki bino sika maboko ma eme maenge pona kopesa bino sango ye kasi lokota la Kikongo tosuki yawa na botombeli eyenga elamu ya Noël na bandimi banso ya Kimbangu Botikamala. Tout de suite, Info Kikongo.
Mbote batata, mbote bamama, mbote na beno nyonso mebaka ntango kulanda bansangu na betu na ndinga kikongo betike zibra bansangu na betu na kuzabisa na beno ti kilumba mazono mfumo yansi Felix Antoine Tshisekedi